Neti mutolo kwa tansia na loba na vérité. Mama nanga moi moi ça malamu. Tansia. Tala na tansia. Yo peno to kanisa. Nengo zo lia mbongo ya. Nengo odo vimba litama na libundi na CBS. Tansia oza lote. Tansia oza deuxième bureau kota konzo oza premier bureau te oyebi mamna loba na vérité. Na ri mama bolanga bo comparer ngai na moseka te. Po bato be ba kosaka différence. Wana bolanga to wana moseka oyo bolanga. Merci Nabino Vovo. Ok, merci beaucoup na ma fan na biso nyos na ba abonné na biso nyos ya Vérité Universelle TV no bomoni mama bolanga la tanga bani mamna élève bokunza pela ngabe na mitala président nga MDA lobi il faut to luka mama moko incarner siko na mitala boye natali na bité président na betango élève bokunza pela bazonta yo profe bosoko kinzi bolungu etanga na zongsa na yali awa. Oh, mpo tanga bien ka bolanga la ngabe na ndimaka iyo. Kombo be tikala bongo mingi ba yebinga na kombo ya blessing ba ministre tangela biso 5 ba comédienne o ba tourna na kimama Moseka idole nanga ya Jolie Kalunga. Merci Alia. Mama nani mama Sukali. Hein? C'est aussi mama Sukali ozo mama Lomboto. C'est aussi malo moto succès na maman epela esili on a 4 on a 5 tant da 5 5 bandelo tant 5 tant 4 bon Masukali mama Seka Kalunga malo moto nan à tous les abonnés de Vérité Universelle, la chaîne qui fait vibrer YouTube. Bonjour, bonsoir, ça dépend d'heure. Vous nous suivez partout dans le monde. C'est bien moi, la vôtre humble servante parfaite de la poupée noire de la presse. Donc, je salue mon boss de boss, maître jaune, babi. Pembe na maître jaune, maman Micheline. On a fait un beau simba, couple mort au Nzamba Yebi. Bambo Tebele et Sika Bozali. Aujourd'hui, je reçois pour vous l'artiste comédienne au nom de Mama Bolangala. C'est avec lui qu'on va plus développer à propos de son carrière artistique. Bambo Tebele na baboni nyonso na ba o nyonso balinganga. Bambo Tebele ndeka na la même morale na caméraman na Igor Singi a panzelanga tableau na banda masolo na Mama Bolangala. Bonjour. Ouais, bonjour maman. Très heureuse yamba ici na plateau na biso ya Vérité Universelle TV hein. Ouais, merci vraiment. Plaisir et ça pour nous de recevoir. Oui. C'est présenté dans bateau baebi oti Mama Bolangala azanani. Ouais, bande ko balandi Mama Bolangala za actrice ya maman Esther Kabé le groupe Le Royaume oyeka mamaka na chef nanga cardinal na Océan. Merci. OK, avant au comme na groupe ya Maman Esther Kabelo. Betela biso na parcours na yo, parcours artistique na yo. Ozaki na groupe ya nani? Okendaki wapi ti oyo comme Maman Esther Kabelo? Merci vraiment pour accorder la sous-parole. Na outil vraiment na ba groupe ebele inutile yo tang na ba combo. Mais mon seul qui na yé inutile comment pardon na katioté toute une émission inutile comment follow bana ba fan na yo parce que ça na ba fan déjà et na bato balanda yo na groupe Maman Esther Kabelo bana besoin ba yeba maman Bolangala to mona yeka na groupe Esther a jouer un peu bien mais est-ce qu'on a joué bien na ya outa na groupe nani bimisaka utile là comme Maman Esther et ça inutile et ça utile parce que ba fan no bana besoin ba yeba. Ouais, merci vraiment katenga menazongi Maman Bolangala outi ndakuna no premièrement et ndakwa tata bona maman bango et après on s'est retrouvé côté à Didier Ndaye M2I mon boss Didier Ndaye M2I papa possible mtambongo vraiment ya makasi ouais mutu pena c'est que la bimalisusu yona na yo kanga skoma solo et pas ya Maman Esther Kabelo non oyo kanga solo te pas ni okosa ba fan te ngalo bina kai masolo ngo boya ngonde ngam na osam sala non à part pas groupe tangaki ba fan na yo ponga ite ba fan mutu ba yebisenga lukela biso Mama Bolangala to mona ya joueur na pièce ya boloki ya Konzo ya Jimmy Konzo a joué bien mais pourquoi kimi directement Jimmy Konzo yo ba Maman Esther Kabelo o lobi comment Jimmy Konzo te bona ba problème ou comment? Bon en fait série Konzo ba fan banzo komela ba message banzo kosa
Bah, les bandes l'émission, bandes posa bandes. Donc disons attends, série Konzo, et un groupe Oyo, na kena qui le quoi mercenaire. Na kena qui te na zala moi na disons ya groupe ya série Konzo. Bato ba comme le ba biso ba ba kenga za ki mercenaire. On m'a appelé na ki kuna na ça travail c'est tout. Ouais. Babaki pe beba na Konzo na ndenga mabele wata sa benga na rabino bino ba jeune fille bokena po bo séduire mobile na plus bokendela musala te. Mais bon, pour séduire mon bali na ye Konzo, parce que tant ça pena bakanda na ye abeta bambata. Bakanda pour boyer la musala te na groupe mobile na ye. Et on a déjà un compagnie na bango place bazuela, bon place balela ka. Et yo luka musala pour comment on voit quelque chose on a un ekota pour épée sa bino na bango. Mais bino beaucoup kinde la plus côté la Konzo misu. Beaucoup kinde la non yo ka singa olo bana on a katiote. Beaucoup kinde la plus côté la Konzo na ba misu mo boye. On a rien à tout na yo pour comme échapper d'être na ba question d'être échapper premièrement na oboya qui kolba combat Konzo bandeko balandi c'est bon problème sérieux naza problème na Konzo te Jimmy c'est mon président ex-président que je salue en passant ex-président mon en fait na bibo Jimmy je salue c'était quoi ni nazaki non ngati ko be bana Jimmy bon c'était point na besoin te ba parcours na yo banda pa parcours na ba fan na yo ba mona ka yo na boloki a jouer rapé bien na boloki e bo jouer mais yo sauter directement contre est-ce que comprendre que na problème na été Konzo mbote et ça parce que pour ni bino bona okende bino ba fille boke na compagnie bato pour on a déjà compagnie pour nourrir moi si na ye bana na ye eza déjà compagnie na ba oza ba preuve oyo la sere biso ba fito kenda kuna poto ta ba bengana bino abengana rayo ngango nani tant c'est bengana rayo vrai d'accord soki mutu le rôle MD Didier na e pas possible maman na lo ba maître Jonathan yebi ça va so na bi x la poupée noire aye maman na lo ozo comprendre quand on a vrai ou faux tant certaines ta bengana non tant c'était la longwa na zaki mercenaire na si musa na longwe question monsieur ça il a dépend de une émission est-ce que vous en question est-ce que poupée noire cause en question si on est na groupe ya Master Kabelo te bela te ka ba Kabelo directement pour te mon Master Kabelo ça le groupe théâtral oh ils ont comme ça surtout moi ça m'étonne parce que nebe na ba domaine on na ebele na maison Kabelo a bongisa muto ba jeune fille ko ya comme na groupe to ebi souvent bato mingo ba sala ba groupe ya théâtre ya bato da sala ka théâtre ndeti yo ouais déjà comédienne au ça la théâtre harmonique papa Master simbité na sala groupe nanga moko au sali groupe na yo au comment ça la théâtre mais ma Master sala théâtre te ndeni sala groupe pour na yo tu trouves ça comment au na groupe mo ya mutu mo sala ane théâtre te sala pe théâtre te tu éviter ce ka sala mais pour na biso auto yebi sala te mais yo okota na groupe tu trouves ça comment non trouvant on a bien kozana mutu ayebi théâtre te pas ça la théâtre te ngai mama bolanga la autrement dit Blancing Kabamba na ye ko imposer o me ba tulo ba Master Kabelo non na longwa na ba te bene lokwa na ba ona mutu ma Master Kabelo asala théâtre te ma Master Kabelo abima na TVT ozo comprendre ma Master Kabelo ça juste wana pona ko aider ba jeune oyo ba neti biso ba jeune talent côté to zalaki na ba groupe mususu ba président ka ba mitema mabe nega bexi ya mwana loba ke ba misusu ba yoka ba komona bango te po ba président bomela biso ba cop wana libanga ozo comprendre libanga ba président mitema mabe ma Master Kabelo juste aye ko la musa sous jeunesse ya lelo apesa biso sous actualité azon sa biso à la page dans la sens ma Master Kabelo saka gros aza acteur T aza actrice T disons ma Master Kabelo aza productrice na marque na ye na yo ko utu bimisa momoko boye a utu lobake aye kolongola bino ba jeune so ba uta na ba groupe mo ba président mitema mabe o uta na groupe mo président mo boya mitema mabe asala mabe moko boye yango souligner en plus na émission pour marquer yo mabe o ya sala yo ba président ba sala nga mabe par rapport de quoi ba président musu ba la au lieu déjà mongo ya mutu ya libanga et comme il attend au bois kamutu au bois qui n'a pas mutu mais président aye akati libanga na yo na monte akeyo kana monteur na ye net ozabwe iga onsingi nenga zana ayokani na maître John bayokani basangani bakati ka libanga na nga ça mais baliembongo na yo mais baliembongo na non ngamo na liembongo etake artiste no présenter œuvre nanga bakati ka libanga au moins qui mutu ya mabela ba presque donc si je comprends bien mutu ali yo liembongo libanga
oye nango po boire mais président kati mbongo akati libanga na ça pas sens il faut katango boye dans le sens wana mais na royaume de Esther Kabelo ko boire ta 50 personnes akata te. OK d'accord mais comment est-ce que bon ndenge ni bo évoluer kana groupe ya Mama Esther Kabelo na groupe ya Mama Esther tu évolues bien comme d'habitude tout ça on a peine siko ye asala na théâtre te mais azwi bino bon ça théâtre na groupe na Mama Esther Kabelo siko nana ko jarabino mo be rera mikemike ana mutu to ye mo kazala wana magra yebi na yete mais azaka wana pour babolanga la place au sali mabe bolanga la follow baboye ne pas ça je suis follow ba je vais yera muta sala to azola bino mutu mo boye atambusaka bino na mo ba répétition tina mo boko matina ba télé bako motala bino vraiment maman journaliste merci pour la question ana Mama Esther Kabelo aza maman mo juste aya kaka tali bonjour ngana keye akenaye to ana ba tu moko to benga ba pro so aussi chef le quoi cardinal aussi chef le quoi la océan aussi le chef de notre chef Villanova Novi Esili Mama Esther Olobani Esili papa Ezaï Tanga na cordo Fabrice Maya kaka batali mais makambo tu eva na Villanova on mélange mai na mafuta te différence ezali vraiment merci beaucoup na abonné na biso nyonso ya Vérité Universelle TV kandenge bo mona mama bolanga la bi bo mélange mai na mafuta te donc esilika wana yesu kineka bo mélange mai na mafuta te na pesi bambote belena mon frère chéri Valdano Nsatou babi elle est tonton de mes futurs enfants. Les tontons de mes enfants, il y a des gens qui me demandent au bota, non, on a beauté, mais les tontons de mes futurs enfants, non, on a banné, ma passe, toujours continuer na biso vraiment. Maman Bolanga, le quoi, biso banda théâtre na nini? Maman Bolanga la banda théâtre en 2010. 2010. Est-ce que pas un peu autorisé à Kayo? Au banda directement théâtre. Moi na batu misusu ba ndeti ba monde ba théâtre ba parrain bele ba boya na bango. Ba mo loka ba théâtre mingi ba kufa na ba sida to ba théâtre mingi bazala mobulu to ba théâtre mingi ba chef na bango ba sakanela ka bango para mo côté a permettre moi na yemba mo ka bimamba la mo boya ke mo sa théâtre na facilement boy. En fait pour ngai ezaki un peu difficile. Mon travail bena côté les mélanga na monde artistique ezaki maman. Ma maman chérie que je salue en passant à mon côté les mélanga vraiment trop tant on comprendre que art ndezanga art ndengai atikanga depuis 2010 tilelo depuis 2010 tilelo na 2021 mama bolanga la azakaka donc azorenyene kaka na monde na ye ki comédie donc yepe na zanika wana ko pesa biso ba avantage nini bozala na théâtre. Ouais, avantage na ngeza lokwa koyeba lokwa na mutu lokwa la jogo kibon kocha na théâtre na yebe kosomba elamba te ponga na wenze ba benga na nga na wenze ba benga na nga tombola wa boya te yo te ngeza ka théâtre on comprend koyeba lo mutu kwa Mama Esther Kabelo mama moko ya bien motema donc grandeur mbongo na grandeur motema na ye et bon ba désavantage na donc na moi désavantage c'est bara donc bando avantage asero yo bien ngana monela kana esika tu na onya te pesa ma ozala no kana ba avantage ouais avantage likolo ojo ami rôle ni otuna dans na rôle ni tango be nga déjà mama bolanga la seka na ça déjà mama bena bolanga la vraiment c'est le biso no moi spectacle mo ndi sabanini na lo baneti nini ndenge jouer la ka betela biso pa fan no bana posa ba ebati bana posa ba zonga ndenge batalela yo vraiment ba mona on sone mise ba sengela ki ba senga kinga baba ki lukela biso mama bolanga la po ba ebina mama bolanga la na émission na osala ki bolanga la siko na posa to na posa ya ki bolanga la na émission neti kambo yo bande ko ba ko kera kamotema pasi vraiment beaucoup monde Mama Esther Kabelo mama possible motema bolamo wapi lokwa lelo tokosaka kipendaro lokwa to ngana ri mama bolanga bo compare ngai na moseka te po bato be ba kosaka difference wana bolanga to wana moseka oyo bolanga
merci Nabino vraiment. Ok, merci beaucoup na ma fan na biso nyonso na ba abonné na biso nyonso ya Vérité Universelle TV bino bomoni mama Bolangala donc a sali bino spectacle mo qui na tableau na biso donc na émission na biso a sali mo spectacle mo sepeli si makasi babi cordon Fabrice Lundombi babi cordon intelligent pourquoi pas a béni sans Louvis à ma sœur chérie depuis Luanda hein na bosanité Glody Mukunga babi maman passe maman na Obed na Orvano bambote belé esika vraiment bozali et maman Bolangala okoyebisa biso lisusu n'était pas Esther ataka on a combien de tableaux neti nga nga ta watenga tableau mona beta kaka donc bataka tableau te nga ta watenga moko ata 10 mais baka no beta donc nga na za wana tana sabino différence ama ina mafuta fo botala nga na nga mafuta ba mai na matali ko ba botika na se bongo kaka siko ndenge bo jouer ba mama pour ba ebele ba jeune fille pourquoi na mi kotisa no ka o jouer no mama bon non ba film susu pardon na kato tena ba film susu o ya na groupe abi nga pena ndi na zo tsani o viboy na posa ya ba hotel nga to ba mona mabi nga président na biso babi to na posa ya blessing te mama Bolangala mais yo eno na ndenge makala bato ba mona longi na obio te mpese ndi bo jouer bongo ba peli pe ya ka ba démence na bino pe to na besoto so do na artiste vraiment nazongeli lisusu zongela na pourquoi o mikoti ça o jouer mama et puis nazongela makambo yo na pesi nanu kizuba nata vraiment na pesi mbote kizuba tanga bani mamna eleve bokunza pela nga pe na mitala poza na nga MD alobi il faut to luka mama moko incarner siko na mitala boye natali na bite présent na betango te okoka tenga mi non na betango na bana romeka na mambo wana so la ne kombo ya Bolangala bimi na kati wana eleve bokunza pela batonta iyo profe bosoko kinzi bolumbu tanga na zongsa na yali awa mpo tanga benga Bolangala nga be na ndimaka iyo kombo be tikala bongo mingi bayebi nga na kombo ya blessing kaba mwana alelaka trop so tali pièce ya risque to leki na CBS na pesi CBS mambote batali pe na pièce ya risque bamoni pe na Bolangala zo bima blessing obima na cimetière blessing akufi ndenge blessing olela molimo ne yenga donc vraiment naza vena polyvalente disons. Ok, oyebisanga susu na deuxième question na tuna kio na baki ya aussi ça wana on continue directement na question pourquoi et na ba fille mususu hein pourquoi mikotisa na nini na kosala ki mama nazongisi yo avantage nini ozwa kana ndenge osala ki mama pana ba fille mususu erota nyovine bele wana yebike pièce ezo sila ya nozonga ndako appelle ekota président obenganga allo parfait ndongo tuna ki wana babenga ki mutu wana posa sola na olobi yana pale est-ce que yebi biso na royaume de Esther kabelo ki bonzambe na liboso Kibonzambe to prier non trop mutu mo ba fana mama te aso na ngai fona mama a prier no pona ye ba ye tadam na ye azana ndeni vraiment ngai na ndima ko pokwa makala longi parce que na tala travail nanga na bato mi ba otala boyene longi ba ye bite so na pesi photo no bambi na bato be ba bengo okomisu na mama Bolangala tongo lo mama Bolangala ba misu ba yika na voix na leki na CBS tozana CBS na leki na numérica papa na ngai gypsy abunya ibma no loba tu vois ba mutu so encadranga sumingi cameraman igantinga ibma no loba yo mo posa consciente tu vois na yebi maintenant pas fan pe ba yeba bon pas comprendre eza travail te nyovi eza travail te okasata que no vi misi matama oyeli bumu mobali na BBC longi yo ba solia monga théâtre ezaka pharmacie ne mutesala pardon zela o chauffeur mutu wana nani ba président bilongi vimba bango yebi bango te président yebi nanga te mto yebisa ngai président mo ba kota te obangi président longi vimba nani président mo akota na mwasi na ba bataka mwasi na comex te yaya batikela ka soso ateka nguba te soso tikeli ateka nguba oza bénéfice te vraiment merci beaucoup na sisi te koka soteka yoso omeli chafwe ovimbi litama oyeli bundi obimi na tembo bi yo ka sokole mongongo wana esika na bakwiti omela me mama esika na niveau mo na bino te boluka bata niveau na bino vraiment esuki wana bon vraiment tobina biso bakombo te tobona biso prison mama olingi prison non to bona biso vraiment attends côté prison mama Esther asa abimisa yo ana monga ndeka nde mbongo neza mbongo neka neza nde mutema neza mutema munene bo afula bango
afula bango nde baza na bayebi omoi mwasi wana mobali na ye mwasi yango nani yango koyebisa biso obi atokoti puisa mamester obimisa mamester bamutaki bonzambe nayebi bien alinga totanga bakombo te bapenga balongola nga na koya mutema bapenga punition balongolo te ndeni yana bato balonga te balongolanga te yana na royaume nga na mwana ya mwana ya mama baoya te tangela biso kasi po tokomi na tokende na koshite tofama sono baministre tangela biso 5 ba comédienne oyo batourna na kimama moseka idole na nga ya Jolie Kalunga merci Alia mama nani mama Sukali soko si mama Sukali okozwa mama Lomboto soko si mama Lomboto sukisi na mama Epela esili wana 4 wana te 5 tangi da 5 5 bandelo tangi 5 to tangi 4 ba Masukali mama Moseka Kalunga Malomboto nani temoni tomi kuno ba na école primaire to tamisa abonné to tamisa ozi nani manani na bose ko mone nani mama Epela abonné mama Epela ozi susu nani Nosanjo. Maman Nosanjo. Okay. Merci beaucoup na maître John Babi Motema ya maman Michelina. Vraiment nani boss ou asimbi vraiment ba nani ba travailleur na yo asala kabiso vraiment. Très ça va Babi chaîne ozo vibrer YouTube. Eza Congo universel. Bana vibrer ka lelote e vibraka ezo vibrer pe eko vibraka kaka. Babeza Congo universel soit on a besoin aux alana ba travailleurs na yo même moral te comme dans ce que tu na rochité to bengo lisusu to bengo lisusu lito tumba yo ba ko bengi ngato sola lo ba lito tumba ça va kasi to leka yobi nani président wana na mwasi na ye ba ko matama soki ni sonini on a problème ya président moko boye ba la couple na mwasi na ye na monde ya TV neti mutu loko attention naloba na vérité mama nanga mwa toza malamu te tansia talanga na tansia yo pene tokanisa ndenge ozolia mbongo ya ndenge odovimba litama na libundi na CBS tansia oza deuxième bureau kota konzo oza premier bureau te oyebi mamna naloba na vérité onga banga te premier bureau zaki nani na attends tango teske nga kosa promenade ya basi mais tansia je te dis nga lo rwanda na temi boye nga izwa Villa Nova to abaninga na ote royaume de Esther Kabelo mobimba papa koma obino bokomi lo na CBS de Esther voilà zela omoni siko ya na yebisa ko ne bandeli ke tansa mutabenga na yo lelo siko oboya kya na yebi à travers ya na yebi le roi benga na yo owanga ni ne bandeli mission non tansa benga na yo yo kanga na lo ba ma oza plateau na ko lekela après maloba te après tout zela nga na sisa poto tu me réponds c'est quoi ça c'est quoi ça je te dis oh là là bah bonne nyonso ya universel vérité universelle pour comprendre que ça ambiance na biso émission ndeka to message na la bino ambiance to message na sexa bino bozala toujours wana pona ko seka pe ko lemba to zongi na question na biso ne bandele na biso ko ke tansi ya mutabengana kayo tansi ndeto yoka ka na za chroniqueuse na journaliste to yoka ke tansi beta yo bambata bengana na chasse ayo na groupe le roi mbwa oboya konzima to bende monsieur boy kuto kotanga ta combat tansia o échapper combat konzo o wisti na groupe ya mususu wana boy na groupe memester mais na fait émission on dirait que tansia tubio tonga ma boto ba fan no ba bité loba ye na mona kae omoni elongi obiso to na ngo belonga bien oyo tansia elonga bien te c'est là ezala quoi na pesa merci na maman Chati Tela Walongo la femme asine Jésus ozomona maman Chati de maman vraiment ozo comprendre bato longa batansia na temps lo bano belé te tansia mais pesa ka merci na Esther Kabelo mutaza temps Kabela bino mutu ka mutali boso yo na mbali na yo oh voiture na Esther Kabelo après docteur Esther pas malamu te maman possible akabeli bato eloko ayebisi bino ndeni biso to aloka ba dengo sawe biso to mo ba ba base Colombia ye bolandela via Esther mama biso ti ko na mama via mama no te oh mais elle même comme soupe wana ke da ma beste donc amoni monde arrivé ça te wa mama possible na sa bango za nini to mélange kaka serviette
na torchon te eza difficile kona serviette nayebi te bango mo esika baza to ba couleur moko te tala abonné nyaso ya vérité nefsa bango bazala na oya bayebi na oya so na ye nord décortiqué maman bolanga labi to soki a te oya lisusu malgré maman to okena koshite ba minute eza so ebele te koloba bato lokola ba maître Zonata maître motema bolamu iyo moto kwa mama Esther Kabelo randu bifwana mama possible tali kambo ekosaka ngai zunguluke ini ekosala kayo zunguluke mama Esther ye akabeli mutu voiture ayebisi bi tali kambo kwa Esther tala konzo se biso to banda ozwa te so mutapesi mama na mama ikambo ite na kopeta yomba tatika ngai na roba mama ikambo ni nango nako baboye vraiment ouais mama ambiance na biso ya chaîne na nyoso vraiment bo continuer ko s'abonner vraiment parce que makamba boye na basienne mosusu bokozwa yango te exactement na pesa bino exemple moko balobaka mbwa alataka sienne na kingo mafuta ka bonnement te vraiment botimbela vraiment tozongi lisusu vraiment pesa bambote na okambala moko po tokende biso na koshite tofama na minute ebele bambote na bato balinga oyo pe balinga oyo te bato na mosusu baza vraiment ebele mingi kaka nde maestro Fabrigas alobaka le maître biso de trop. Alors, merci, jaloux, je vous bénis le jaloux, vraiment. Le jaloux, je vous aime trop. Bato balinganga vraiment mingi, bato bazwaka temps vraiment ya kolanda biso bolanda biso lisusu. Na CBS kaka nde boza partout. On est que CBS est partout même na tente ezali. To le kaka mercredi 21h45 samedi 8h juste rediffusion. Vraiment bon continuer kolanda ngai wabino mama bolanga la tigresse de la presse congolaise. La chaîne belle, mais désormais, Ande Makam. Vraiment, Ande Makam, ma bolanga la vraiment. Na bosani. Bosani ni susu. So moni nzete. Te to bana mbuma okumisana. Na okumisa nzete. So okumisa. Elo ni esimi nzete. Pon nzete te. Elo esimi sisa. Elo esimi nzete ya misisa mabele. Donc kasi kabelo. Musisa ya Kabelo donc Kabelo bino bote quand les afungwa ya mais ya bino nasi bokoma donc kasi Kabelo ngati bango pe banani ozo boka bana bino nga kombote ba pe kotaka vraiment merci beaucoup na babonné Vérité Universelle TV merci parce que vous avez toujours wana pona ko consommer émission na bino 100% théâtre ou bolingaka vraiment ya trop. Ah, merci beaucoup na boss des boss babi boss ozalaka toujours bien na ba travailleur na yo boss oyo okana te na ba travailleur ko beta bango fimbuté ko ke musika te contacter kaka to luka okanga mana boss papa John maître John luko kanga mana otuna secret na eza nini asala ka ndenge nini mama oyo papa John wana boss des boss mama boss mikolo mama minene tala Congo universel tala Congo Suisse marambo ba chaîne mo ya makasi donc neti ba biso ba oyo toyebana kite kote tozalaki ba final biso po mitema omona na kutu te yo omona na te oyokana oyokana te me na Congo Suisse obimi ngakutu na zalaki kutu na kanda wana boyebi nini na kanda ya mitema kimutema mabe merci beaucoup na boss de boss papa na bande koloba ke ba oyo nyonso ba yebi ndenge ba vivara te na ba travailleur na bango ba nyonso ba yebi te ndenge nini ba resolana ba travailleur na bango bo beta bango te bo simela bango fimbu te bo contacter kaka maître John motema ya mama Micheline. Là on se retrouve vraiment à la prochaine numéro. Abonnez-vous massivement bo commenter ba remarque na bino et ça la ngande bien ngalinga na ba félicitations trop te bo sala ba remarque ba félicitations te place bo monde na sala ki mabe bo ba komana ba commentaire ke poupée noire place bo sala ki mabe et ça la kena félicitations, non, j'aime pas ça vraiment. Là, on se retrouve vraiment à la prochaine numéro. Au revoir, bye.